16 08 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Ata uza na Brazzaville, olingo fêté mariage na yo na Kinshasa, ata uza na Congo central, passe ezalité, ata uza na ba province, olingo fêté mariage na yo na Kinshasa, mutapesi fête elenga zali se moko na lobby yoyo pro azali wapi, kanga adresse malamu, koma adresse oye kopesa libala na yo valeur, oye kopesa fête na yo valeur, ezali se moko quartier 7 na Njili, na immeuble Selem Voima. Mama yoyo kozela yoyo pro kozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fête d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutu kanyo seza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure coupe couture et bongo perlage et beletoye bakangote perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa venir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko bango kala biso sika bango kala biso sika ane salamate Malebo club nzango tokutana ozali biso bana papa donc 3 eza kaka Victoire Université tokutani référence na César Mama Mwilu face na biso ezali Kauka Plaza nde sika masolo kobanda donc boye belé venez nombreux tozala na bana Malebo. Sika donc ya kalezala te sika bana papa I am Ohaneze, the king of the people. I am the kingdom of the Lord. Bango kala biso sika bango kala biso sika tala film na biso ya sika yango yo Ohaneze film
filme ya sika oyo Malebo Movie ayeli biso filme moko kitoko korate yango te komanke yango te kaka na ba chaîne partenaire na biso korate yango te owaneze filme oyo eyeli biso mayele ya sika komanke yango te korate yango te pour aucune raison orataka bafilme Malebo biso sika bango kalakala biso sika bango kalakala bafilme kitoko oyo ekolakisa biso ndenge nini batraître bavivaka na biso elongo ndenge banyokolaka biso yango nalobi korate yango te na ba chaîne partenaire na biso soki orate yango na TV yaka na ba chaîne YouTube na biso na ba réseaux sociaux na biso kuna ezali kobosana pe programme na biso te na télé yaka yakotala filme ya sika avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo nalobaka na kosaka te nabandaka pe na silisaka owaneze. Don't retrieve his order. It is pay time. My word is law. Soro The worst thing you can do to me is to kill me. film na biso yango le bandi. Quatrième partie pe suite fait en pembe avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo nalobaka na kosaka te nabandaka pe na silisaka kaka ndenge na lakati lobi film asika ezali kaka ndenge totali yango awa ndenge tomoni spot lobi komanke yango te même heure même chaîne kaka esika otalaka biso kenono mosika te po Malebo alobaka nous sommes la meilleure tranche de films nigériens interprétés en lingala awana RDC masolo kitoko masolo carré baza na posa bakwesa yo na se mais ko permettre komila yo te ose lombe tala problème eza quelque part alors esengeli to fixer to trouver la solution. D'accord. Après, bansamba na ngai wa melaka malavu na ngai azo ndasi ya kokabola na ngai asundola ngai osuna chi stopper tika. OK, comme ça la boyete yo moko, comme ça la boyete. OK. Problème te marraine, Ote ma passi. Tala. Oza plus forte que ça. Ça la toujours forte ndengo zalaka. Ko permettre te bango pas kwesa na mabele, pas lembisa yo. Na promettre yo aussi ta kozongela na yo. Aussi ta kozonga. Olobaki ke chief Omegu azo s'intéresser na yo. Oui yo. Asenga kingai me kala tika ko répondre ete. Tala ona te. Nazo raisonner ete asala mutu na ngate nazo boule ata mukete. Nazo kanisa ete o. OK, ekoki nango. Tala, s'il te plaît. Tanalingi ou accompagner ngai na temple lobby, s'il te plaît. Oui. Même ça kinga ke on dimi au juré. Oui, na dimi na la pandai. Mais pourquoi? Pourquoi on dit ma bokoko wana? Bondoki wana. Tena yebi. Wana. Tina ona lingi yo o accompagner ngai. Osunachi. Nasa na posa. Na peso merci. Na bola munyo sozo sale langai. Parce que soko yebite, bola munyo sale langai zo pesa ngesengo. Yo na zo pesa yo merci. Et puis nasa na posa, ko yebiso ke na lingaka yo. Na lingako mingi moninga na ngai. Yakawa na yamba yo. Est-ce que yo na bombo na yo? Osalelaka pe batu bolamu to pe ozwaka ngunga ya koyebisa batu o pe basalela ko bolamu ko pesa bango merci parce que merci est très nécessaire soki batu basalela ko bolamu reconnaîtra ka bolamu wana pesa ka pe bango merci awa ezemo troublé parce que rien à conjurer na temple na ye mais ye avant qu'il y a sala musala wana et sengil azala ne lembo na ye soki lembo na ezalite bon koko ko sala te ye wana nani ositaye ozemo ezemo yango nelu elembo na yo elembo yango yo elembo na ngayo osita ozemo osali malamu ezemo ke zena bokoko sokola yango bokoko sokola yango wana azako purifier elembo na ye osita ozemo osali malamu zonga la shop na yo nyonso eza kitoko
zonga kutu ndenge zala ba client bakoye belé ba client bakoye belé merci Zemo zonga na musala na yo ozana produit article service yaka na tranche na biso porte za polele pour na mbula ya sika yaka kokoma partenaire ya la tranche la plus suivie des films nigériens interprétés en lingala awa na Congo pe na Afrique centrale mwana na ngai nabengisaki yo awa reine ye atindaki ngai nayebiso eloko moko bon ata pe problème eza ayebisaki ngai nayebisa oke oya kovanda kuna na palais nazo comprendre te oui nayebi koko comprendre te reine soki aza na bomo ilelo eza parce que yo oza présent na palais po yo ozoyaka mingimingi palais kuna alors yango ozomona ndenge balobaka bazoluka moyen babenga na reine baza na pusa baboma ye ndenge baboma mobali na ye na bana na ye nani prince Jamike na princesse Ozioma mais reine yes asala kango te bakoko sala ye mabete bakoki kokwesa ye te soki yoza wana parce que soki yoza wana te bakoboma pe bakozwa trône bakobotola ye trône siko mona nanga mwasi s'il te plaît naza na posa yo on dima proposition na ye on dima est-ce que Osunachi akondima awa aza kokanisa est-ce que lobi ke moto ezobima na monoko na ye explique ngai esprit na ye betelanga lisola popo nango moto malamu dibia mwana na nga mwasi ozomona awa ninga zawana azala ba esprit moko boye mais yoka lisola ngo ndenge bandaki azala kina ebale kuna bana moko ya basi 5 ba yaki kotungisa ye kobundisa ye basa bana basi oya royaume na biso awa ya meka kopekisa bango bayokaki te batindikaki babandaki pe kobundisa ye batindikaki ti adindaki na ebale ata kutu bilamba oyo akendaki kosokola asokolaki yango te nyonso etiolaki na ebale sikoyo ndenge aza wana asala effort ya komibimisama na ebale abima epuis na kanda wana abandi koganga moto ndenge aza wana kutu na bana basi oyo bakobundisa ye balobi amoni moto ebimi na misu pe na monoko na ye ok nazomona awa bazobeta lisolo na ye ntango azalaki mwana moke après quelques fermiers baye kobimisa ye baye kozongisa na ndako siko ndenge zawa naza tusu ata capable te ya kosimba ye po aza épuisé pe fatigué moninga na ngai ozomona mwana oyo ya mwasi oyo aza mwana ya destiné ye aponami na banzambe ndenge aza wana atindama pour que agérer makambo moko très important parce que ya kozala protectrice ya mabele na biso oyo ya royaume na biso oyo kutolobi kombo na ye nani lisusu Osunachi ndenge aza wana aza moponami ya banzambe solola na ye yebisa ye asilikaka pamba te parce que bana basi oyo bazalaki lelo oyo batumbolaki bazalaki na chance noki te ndesi bakufaki nde bakufaki vraiment Osunachi mwana na ngai ya mwasi soki eloko moko epesi yo kanda kokangaka te kotumitungisamaka te koluka pe te kokombattre moto wana est-ce que ozocomprendre ngai oui koko na ngai lia mais koko nini ezokomela ngai eloko moko te mwana na ngai ya mwasi yosala kaka lolenge nayebisi yo kotika kanda te ekotelaka yo to yango nde kontrole yo est-ce que ozocomprendre ngai oui koko na comprendre malamu lia biloko na yo mwana na ngai comme ça omela bakisi na yo est-ce que olandi nzoka uta bomwana na ye azalaka soki asiliki okomona moto ekobima na monoko na ye pe ekosala badega yango koko na ye lokola yebaka yango apesaka ye toli aussi Osinachi aussi asutuki nzoka est-ce que nyonso eza malamu nazo raisonner makambo nyonso oti koloba sikoyo
nazo raisonner yango. Sikoyo olobi ni à propos nango. Olobi nini? Est-ce que osunachi akondima akeni kovanda na palais pembe na reine parce que balobi soki ye aza na reine mabe zokomela reine te. Merci. Topesi merci na pasteur Timothée Mbwala. Tobosani te prophète Guy Kasongo. Wapi mama prophétesse Bijou Mitonga aya kotala fin ya pembe pembe ya ngoyo. Kasi soki oratango na TV yaka na ba réseaux sociaux na biso beta kaka Malebo Movie TV ezala na TikTok ezala na Facebook ezala na YouTube kuna okokuta ba film ensali ya sika na kala oyo nano tala te kasi kobosana te ko s'abonner koto oyo manganga a peur de bana na yebele oyo sunati za koboma bango Reine Maka soki oza coupable komela oyo te mais le kolo zo réclamer innocence na yo posa sur nango zwa oyo et ko prouver innocence na yo Reine nangai désolé na ye retard nangai sna komi nani invité awa nani invité ngande na invité yaza muninga nangai nazala posa azala nanga pembeni nangai te oza tradition na bisote te tradition le bini na boye biteni nezo le kawa ma yo sengeli te yo ko sisa ta maloba na ote tika ya sala sengeli OK tous la distraité Reine Maka soki oza innocente mais la mai oyo ego prouver innocence na yo mais la ngo le comment te ko mela yo bo mali bota na ote mabe ko mela ote naza pembeni na yo Mela, Reine Mela. Gana za mobimba na ngai po na yo na ko combattre bango, na ko défendre bango contre bango. Reine, yeyo Amélie. Est-ce que mabe koko mela ye parce que bango basaki ko luka a juré likambo ya liwa. Likambo ya liwa ya mobali pe bana na ye. Tala bango ndenge ba sepeli. Nije, nyonso salami, nyonso koki. Et c'est bon, merci na yo. Ce que vous êtes innocente, et là comment côté ko komela yo. Mais ce que vous êtes coupable, ce que lali, le bio ko la mukate, ko la mukali susute. Ye, tala osunachi ndenga zako sala. Nzoka ezalaki ba plan na bango, bala pisa reine ndai akufa. Kasi te koki na reine. Et salami tokei. Tokei ezana ba mosusu batinda bango pembeni na biso kaka po ba protéger biso te ebike makambo nyonso salami mais mwana mwasi oyo akufa pe alamuka mais mbalo ako kufa libela kei nazo ebisa yo kopi simbi metala mwana mwasi wana lisusu osunachi wana lisusu pourquoi apparaître ayeko bimakaka makambo ya sérieux salama pourquoi makamni ozoloba awa ozoloba nani esprit mwana na pembe esprit ya pembe et nazoloba na yo soki ayinga na s'inquiète na koma inquiète à propos ya mwana mwasi wana tezela nino ozomeka kolobawa nyonso oyoki à propos ya mwana mwasi wana eza lokuta eza lokote nyonso wana eza ba fantaisie yo kanisa usani asala kirena kufate mais pourquoi ayaki kuna na temple lelo pourquoi kaka lelo yango lokona s'inquiète ponango tala ndiko ngai wane kokoza la problème na yo te tika kotumbola moto na ngai na biso tokomi pembeni ya projet na biso na komi motema moto na yo kake reine akufi lobi na tongo te yo zo wanga na mwana mwasi wana te na yebi ni nazoloba na yo ngala za na avantage que reine akufa reine akokufa ndimela ngai te ozo comprendre te makamna zoloba na yo OK to c'est la lobby 50-50 to yebi te nini osala réellement te kosilikate o ngala ko bala yo te ozo mona na mutu na ngana zala idée no atamukete osunachi problème ngo nini ngana ko bala na ngai yo te ozo sentir ngai kutu nazana mobali bon eza pe makambo na yo te nazana mobali na ngai osunachi nazala posa na yo na bomoi na ngai nazala posa oya comprendre soin na ngai na bomengo na ngai nyonso na ebiti sozo comprendre makambo zoloba nazo comprendre na nga pete makambo zoloba ngana ko comprendre soin na yo te na bomengo na yo
Bomengono, na bomengo na yo na nzoto na yo. Etalingate, yo kanisi na biote. Yo kanisi na yebite ke yo za koluka, o boto la reine trône oyo. Kanisi na yebite. Bino bombela kao, boza batakwitio. Ngala zotala bino kala nazo sekao. Osunachi. Nanya zo ebisio, nanya ebisio balokuta o nyonso. Oyebi ke ngai nazalaka toujours mopanzi ya justice. Et puis, bayike ya mboka na biso. Ndenge zawana, bakoki jamais ko proposer roi na reine na mboka oyo par force oyebi. Menga na lingi yo nanga to balana, to za l'ensemble pour lobby. To ça la équipe moko to kamba mboka oyo. Tezela ngana expliquer yo. Ngana to ko za l'équipe tem. Tika ngana kende yo. Ngana ko simbate. Ni bala ma papa. Ozoluka Pierre Tombal yaka epa ya maître Masamba na avenue Kimbongo direction Gambela na commune ya Bumbu promotion $200 aussi Pierre Tombal kocha tembete parce que na moni ça kondimate que na $200 au koza Pierre Tombal na lobiyaka na avenue Kimbongo numéro 52 direction ya Gambela na commune ya Bumbu epa ya maître Masamba $200 aussi Pierre Tombal na yo azozonga déjà na nzela na ndako na ye sala cop moko ya propre tika kotika ya lekate beta cop ango dada kitoko propre. Est-ce que bakobo mausunachi osunachi esprit en pembe oui battre la reine de sa majesté na lobby infection chronique maladie ekosilate koso ekosilate ozangi mabota cancer eza kotungisa yo yaka na Congo Nature Santé na avenue Bomboma numéro 7 entrée Prince Kasavubu juste après Force après avenue Force yaka et pas docteur Jack Okozwa baki c'est bongi na yo et salut hein bonio naza bien problème est ça tes problèmes exactés et t'as juste que nazo kende azo sala nini est-ce que a drogué akangie mon soir en pembe na zolo talandenge ya kwei makale est-ce que kokufa est-ce que moto yo osuna chalamuki asutuki nanya chindio pardon moto sosiki sanga nzoto na lobby Congo Nature Santé ata ozana cancer ya ndenge nini yaka na avenue Bomboma numéro 7 juste na entrée à Prince Kasavubu après Force après avenue Force yaka osunachi akwe makale soki agangi bongo zoto na yelembaka aussi yona la mukim aussi telema osunachi telema merci na fan zone mobimba Emeka désolé Emeka nini yango komelinga pourquoi nazana mabele osunachi oyebite eloko moko ya mabezo leka na yo est-ce que oyebike on dirait ozala posa ya délivrance pas délivrer yo on dirait ozalaka posséder yo nini yango ezotungisa yo pourquoi buzo babo na bilongwa na zo peso kakatoli na bilongwa buzo banini ozolo balanga ki na za na posa délivrance est-ce que naza posséder mais là mais ndenge ni makambo ozolekela ngai mokolo mosusu nakoboma moto kaka boye yo naza na posa koboma moto te naza na posa kokoma meurtrière te tala sikoyo nagangi mutu moko akimi est-ce que akufi yo sikoyo nakosala nini makambo ekomokoma makoambarase ngai tala nakobanda kokwea na mabele kaka boye bato bamonaka nga batalaka nga kaka boye solution nini eza mpona likambo oyo est-ce que nayebi te pourquoi kutu nakabwanaki na ye sikoyo abloke ngai alongoli ngai na TikTok na ye mpe na WhatsApp na ye osunachi aza mutu mwasi moko normal te o tala kutu malamu nga napensaki akobenga nga abondela ngai ebolingo ezalaka bongo ti sikoyo ta na perdre kaka boye elle me manque tellement
Osunachi awa osita ye moko nde aboyaki Osunachi. Manganga bimi est-ce qu'akoboma osita nalobi na yebite suite fin ya film na biso yango yo korate yango te otuni malebo za wapi akoti osita na nzoto akoti na nzoto ya osita olingo landaka malebo même chaîne même heure kaka esika ozotala biso sikoyo na la chaîne la plus suivie soki obongi programme benga kaka numéro eza affiché awa na se ya écran tokoyebisa yo programme na biso kotoyo tchouf omegu wana aza kobenga po yoka sango malamu. Oui nayebi te soki baza koyebise nini nini orate nini oza kizengi oza mutazanga mayele vraiment oza mutazanga mayele kata appel kopa moke bapesi yo okoki osala yango te longwa kata appel wana tala ndenge ezalaka atindi baboma Osunachi moto yango mpe akoki na ye koboma ye te mwana mwasi akomi kopesa nga liboma ndenge nini nakoluka solution mpona likambo na ye nakoboma ye ndenge nini ngai nameki kosalela miroir secret na ngai na force ye akufa me ye aza kaka vivante na réussir te même force wana eneutraliser babague na ngai ya pouvoir babague na ngai pouvoir tala ndenge ezalaka bomoi na biso te esengeli naluka solution mosusu esengeli na kata nyonso ya ye tala siko miroir secret na ngai ebukani kaka likolo na ye force na ye wana azozango wapi force wana kaka esilisi pouvoir ya babague na ngai Osunachi te esengeli olongwa parce que esengeli na efface yo pour que ngai nazwa bokonzi nazoluka nayeba nani aza na nsima na yo azotelemela ngai sikoyo nakomi vide nase vide nga moko natikali mpamba eza na bato mosusu na mabele oyo kolukaka kosala bango mabe te ngai Chief Omego te koregrete loko te kozala pe na susi te kozala na susi te ngai nakose fortifie nga moko ata lolenge nini sacrifice yango ekosenga ngai nakopesa conséquence ate kozala na lolenge nini ngai nakopesa ngo ngai nakoki jamais kokweya koperdre sikoyo ekosimba te tala yo kote osalaka bolamu kuna bato bakoluka basala yo kaka mabe parce que bato oyo osalaka bolamu bato mosusu pe quelque part balukaka kosala bango mabe alors pour que ba réussir bango esengeli nde ba neutraliser yo osita yeyo aza possédé na esprit ya manganga aye kosala Osunachi nini osita o nini pourquoi ozotala nga boye nini ezoleka siko otelemisi mapeka oza na mbongo te me ozaka na fierté oza arrogant onini nango mapeka nini ozotombolela ngai nini ekosala nazotuna o te obaki na nga te oboyi ngai oza suta mposa relation te oyebisaki ngai kolingi nga susu te nga mpe na ndimi oza so na mosala te zela nga nayebisa yo ngai eza te ko na koboya toka bona esi na ndimaki mikumba kende na yo eske akoboma Osunachi esprit na ye eza possédé epai ya manganga ositika ngai agangi moto ezi Osunachi mais Osunachi aza possédé
soki obandaki filme ne bandeli omonaki awa koko ya Osunachi aye kobikisa molimo ya Osita. Koko nini ekomeli ye te batindi ye kotinda aza posede ye tala ndenge ezalaka aussi Lamuka aussi pardon Lamuka s'il te plaît aussi naza désolé Lamuka aussi te ouais koko salamate oyo koko salama boye pona nga te esengelaki akufa ntango nabebisaki motema na ye ntango naboyaki esengelaki mabe komela ye te ekoko salama boye te nini eza koleka awa. Merci na pasteur Jackie Colombo. Merci na ancien Christine Wanatu. Wapi pasteur Véron Bombo a raté parti oyote. Ye posa kota la biso. Est-ce que ça esprit en pembe? Nzoka, moi si oya vanda kanaye. Ne pteni no zolo bel awa. Te, eloko munge komelingai. L'indique eloko ya suka onaza ko se souvenir nango. C'est là que moi si moko ayaki na shop nangai. Et moi si te zela nano. Zela. Yene mta tindi oya ko bomangai parce que boma kinga déjà. Okara kinga na kingo, onga ko bomangai. Soki na se défenda ki tende ero aussi na kufi. Ko tunde koko na ngamta ko bikisa ngai. Noki tende sina kufaki. Ine komela kiyo. Zela. Moi si anga uti wapi. Asa penda ni moi si yango. Réellement na yebité. Na yebité réellement. Asa kaka effrayante. Le quoi letike asa muta mokili ote. Tezela. Awa Osunachi pe asa kokanisa. Yo zanani. Ozanani. Pourquoi la taraka ka mwindu bwe po termina nzela. Osunachi. The granddaughter of the white spirit. Koko ya esprit ya pembe. I know your father. Na yebi papa na yo. I know your grandfather. Na yebi pe koko na yo. I know your ancestors. Et puis na yebi kutuba ancêtre na yo. Ngai naza na business mon côté na yo. Naza na problème mon côté à kosala na yo. Ngai The great queen mother. Ngai reine mère ya Bilima. Reine Bilima ya Okodili. Ruler of Mwaka kingdom. Oyo atambusaka. Royaume oyo na mulimo. Ebinini tala tobo sala problème o. Na traité yo nanu. Eh makilo ezebeli. Zela to soigner yo. Désolé hein. Est-ce que Zakolanda yo motolingi obala yaka na quartier 7 na Njili na immeuble c'est l'envoiement et pas ya mayoyo. Ma reine, tala makambulika ki réellement yango wana. Osunachi nasala ba raison na ngai ya ko senga yo zala pembe na ngai parce que yo zali protectrice ya royaume oyo parce que yo défendaka ba attaque spirituelle nyonso parce que yo o défendaka justice tout en défendant esprit ya malamu na kati na yo. Osunachi namoni nyonso namoni moki nyonso mabeno soza kokomelanga yo nde muto za kobikisanga nango. Baza na posa na kufa. Baza na posa ya kozwa nyonso ya royaume oyo. Baza na posa ba démon. Mili bespe na bango mabe etambusa mabele na biso oyo. Osunachi yoza oyo soki oza pembeni na ngai nyonso kokende malamu sa yo reine oyo ovandi awa ase lokote Osunachi ngai na mela malavu na yo na mela ngo na okaka bien soki nazo melango ezala mulimo malamu s'il te plaît yako joindre ngai na palais oyo yaka to bundisa bitumba oyo to combattre bango ensemble yako vanda awa na palais reine na ngai na comprendre makamyo sozolo bananga awa malamu parce que yeba yango na motati ya motema na ngai naza na esengo pe na sepeli na nyonso zokoloba na ngai nakoki ovanda awa eza nango problème te mais moi na vanda awa eza te parce que chéri na ngai aza malamu te
Nini ngo komelie. Nini komelie. Ebisa kingai que esprit moko ya mabe kota kina nzoto na ye. Yango tindaki akwa atake ngai. Eba kwa katake yo. Tayeba. Eloko moko te. Na kata royaume oyo koleka pamba. Yozo bikisa nyonso. Nayebi ke ndongo zawana oyebi limite ya pouvoir na yo te. Oyebi tepe oyo yo zali. Yo za mwinda. Oza mwinda. My queen. Reine Nangai. So much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. We give God Pona oh nyonso opesi ngai. Pona nyonso opesaka ngai. Mais Reine Nangai. Tala. Okomi fresh. Okomi ngebu. Ose rajeunir ozongala o. Nasa ne sengo so na zomune longino e boye. Soki na zomono heureuse. Nazo sepela tika esengo fezala na motema na yo. Yo princesse Nangai. Soko za pembe na ngana za ne sengo. Reine Nangai. Tala ngai nde osinachi. Na komokota pale ngonga nyonso ona lingi. Ata Reine azana mbetu na chambre ngana zokota. Tovano pembetu moko. Oui. Osinachi nga moninga na yo. Ondaku na yo. Reine, merci beaucoup. Merci l'opportunité. Nzamba ko pambola yo. Nzamba ko pambola biso nyonso. Kaka ndengo lobi. Awa, azokumisa la reine. Reine de reine. Reine azana mayele. Reine azana beauté. Reine aleki bandoki na milima. Reine akufa pe asekwa. Bino nyonso. Bongunza maliboso sa majesté la reine. Bopese lo sakolo komu na ye. Mbote na bino peuple nangai. Moninga nango sunachi. Yaka wana pambola yo. Yaka wana pambola yo. Sa majesté boni. Pongi na yo. Ezaki kitoko, pongi kitoko. Olobi nini? Na lobi pongi kitoko, na lali kitoko. Lopa yango lisusu. Na lali lokola bebe asika. Na lali kitoko. Esengo etambola kaka na reine nanga. Esengo etondisa toujours motema na ngai. Tala, bakanisa ki bakoboma yo, bakokoka te abalongwa kuna. Reine na ngai. Ko bange zate na biso. Ngai naza mopanzi na yo reine. Loko te kokoma. Ata baye kama sambo. Reine nanga zwa. Abeti lisasi. Koki mate, koki. Wane zalo lengi ako sepela. Zala wana kubanga te. Kubanga te. Oh Sunachi, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, réellement, on apprécie nous ça ko sala. Oh Sunachi, tu apprécies nous ça sala. Oza mwasi moko malamu. Kaka ndengo lobio. Azo sepela na bulamu na yo. Zo yango no. Zo lo sako na yo. Te biso nyonso toza awa. Nyonso batu ya mabeba zoloba contre yo. Ezwaka yo te parce que oza moto malamu, oza mwasi malamu. Sa majesté. Tokende, tokende. Bazelaki na tongo ya lelo, sa majesté azala mowei parce que ndayo alapaki kune zalaki piège. Mais grande surprise, sa majesté alamuki na bomoi akufite bazako kamwa ndenge yo pe bakamwa kayo na batu nyonso balukaka ko sala yo mabe bakamwa ka ndenge nini na tongo la mukaka pendant que bango basala kilikita okufa yango kotikaka lo sambote kokendaka mosika ya lo sambote po lo sambo ndeka keko kobikisa bino kobikisa biso banso kaka lo sambo Chief Omegu. Na je pense que na ngonga oyo ngai na longwe ngana longwe na kopo oui na longwe parce que ndenge ntoki ko bundisa reine eloko moko sala mate alonga kaka nga je pense que reine aza purement innocente ngana longwe kopo na longwe te to uti kuna na palais alamuki esprit moko puissant ezana ye ngana to suspecter o Sunachi wana petit emona oya sala ka bantamba wana yenda zana sima makam oyo kanga minoko na bino bo kanga minoko na bino esengeli to bomaye parce que esengeli bozala na ngai tina so satisfaction bozama boma soki bozolo bananga makambo bozolo bananga sikoyo ngai Chief Omegu abachilozo ngai puissant fort ngai nako changer makanisi na ngate nako bongola makanisi na ngate esengeli na bunda tina suka Chief Omegu akobunda
Ok, bunda bitumba na yo. Mais pour ngai ozo, ichi ozo. Ngana ko bunda susute. Ngana kena ngana bimi na kei. Chief Omegu. Est-ce qu'azobo maye? Chief Omegu, pardon. Tala, ngana zana yo. Ngana zana yete o. Tala, ngana zana oyoki yemoko. Yemoko, alobaki azaye moko. Ngana zana yemoko te. Ngakuto nazana yo to continuer auto sala. Ngana zana yete pardon. Ngai na kozana yo nyoso ko senga na sala na ko sala. Tala, nikoti sel kam nini yo. Oh no, alobaki na ngai, Chief Omegu, na ngana zana yo. Nazana yo. Abomi epeli susu. Chief Omegu atama wate. 4e partie peut faire film la biso ya ngebu yango yo. Kibana mama leki akoyiba telecommande lobela ye so korobondo ya borondo ya bokondo atika telecommande pour que toyiba awa Chief Omegu abomisi batu na ye ya Sainte Chief awa siko ya Sainte akosala nini. Merci na ba mama ya Brazzaville Zoa bibembe oyo libanda tinda batu na yo babi misango libanda. Oui Chief. Omoni soki motema mabe eluti moto mabe akomaka koboma tina baninga na ye, surtout soki bakomi kozongisa ye à la raison. Bango balingaka bongo te po babotama na mabe bakola na mabe. Kasi yo pourquoi osalaka batu mabe? Pusana pembe na Yesu Kristu ozwaka lobiko opetolaka motema na yo. Awa yoka likita bandoki okudeli yo yeba okozwa jamais tokotambusa royaume oyo ote na ngai, parce que yo to benga na yo na royaume oyo pe okotikala kozonga te. Ngai jamais nakovanda na yo te na kati ya royaume oyo. Ekoki tika kozala na mayele muke Omegu. Yo zalaki na likambo oyo ya reine na mwana na muke otikali kolonga ngo te, ozwi solution te. Tala ngai na bomaka roi na bana na ye na kotisa bango na mboka bilima na mboka ya bawoyi. Yebisanga nini yo si osali? Répondre nga nini yango yo si osali? Okudeni yo okoki koya te na ndako na ngai oya koloba na nga buzoba keba na yo. Ekoki mpona nyonso oyo ekoki toza na mission ya koaccomplir, et puis esengeli to accomplir yango tosala yango ntina suka. Bana basi wana mibale basano na bomoi esengeli tokwesa ata moko na bango na mabele. Comme ça tokozwa mabele oyo tokolonga bitumba ya royaume oyo. Comme ça après tokoyeba nanya kokumba tonena kotambusa royaume oyo. Oui, olobi malamu. Alors esengeli tosangana te okudeni yo obomaka ba servante na yo otindi bango na liwa bakufa nini oyo sali pona ko combattre mona mwasi wana olali pongi ozokoka te. Tala bana no ndenge bakufi moko ngai ni makam na ngai kopu na ngai ezokende malamu tina kozwa couronne ya mboka oyo. Tika ngai mwana na mukie ngana ko combattre tia kweya tala soko zaki puissante ndengo kumisa kozali okudeni. Pourquoi mwana mwasi wana ya muke oya mansangambila pourquoi sakaka na bomo ti lelo kaka même mwana mwasi wana ya combattre yo pe akwesi yo oyebi ye abuka miroir secret na yo asisa puissance ya babaki na yo inosala elokote osala elokote ozokoka ye pete ekoki mpona buzoba oyo wana zeloko toza nango posa te na ngonga oyo biso nyonso toza awa toyebi toza na experience babe contre mwana na mwasi wana mukie ngai kutu ondira bomaka nga deja sondelaka ngai naza mabikila ayibaka elembo na ngai. Alors tokoki kozonga dans le passé te esengi tosangisa maboko tosala musala ensemble comme ça tokolobela nanya kotambusa mboka me toboma bango nanu liboso. Ngai naza prête kosala nyonso esengeli kosala nyonso pour que nakwesa bango na mabele.
mais tika ayeba ke sans ye sans biso ya kokoka te mais yeba royaume oyo eza ya ngai yeba ngo déjà bokonzi oyo nanu kutu bazwi te bazokabola ngo déjà te tina kufa ekozala jamais ya yo bakowela royaume kasi nani akolonga awa pe osunati andimi kuya kovanda na palais nzambe na ngai bébé tu es tellement belle oh merci etala oh yaka mon cœur nzambe na ngai tu es tellement jolie tellement belle merci bébé baluka na tala manzelle oh moi c'est kitoko oh et maintenant sa majesté ma reine j'espère que événement tozo kende et kozwa sens et kozwa kitoko te okosepela okose réjouir ngandimelio beaucoup yana na motuka ono yo kota na Range Rover wana mususu kota kuna to kende Jésus bagangi Papa Simon Landu motema ya mama lisifoti. Est-ce que tali parti oyo? Ba kweso no una mabele. Ba bwa kelie sogi pe kake, sogi pe nini? Est-ce que changu botali lukunga funamo amba? Est-ce que bolandi fe yangoyo? Rena maka. Na kebisaki yo. Mais yo boyaki koyoka batoli na ngai. Sikoyo ozo mona sikoyo royaume oyo komi ya ngai ekomi sous contrôle na ngai. Okosi royaume oyo ekozala jamais na maboko na yo. Okotambusa royaume oyo te. Oyo ezaya reine oyo azana 3 nango pe ya zela ya kotambusa royaume oyo. Buzoba. Est-ce que bakoboma ye? Oza kobela VIH, sida, hépatite, prostate, goitre, yaka na première porte africaine, kota, tuna bureau ya savongola, oza lobiko. Basangisi pouvoir na bango misato. Est-ce que bakoboma reine sa majesté? Reine nangai. Awa. Sokoza kolanda komela biso d'après yo la dernière bataille oyo nanya ko gagner. Nini bosali bango? Bosali nini? Bosali nini? Komela biso sikoyo. Est-ce que c'est pel na film oyo? Komela biso poto yeba. Ba sangisi pouvoir contre ye pas bimisi moto. Awa 10 combat ezako continuer. Bango misato contre Osunati Yemoko. Azu ebotu. Botu. Est-ce qu'Akoufi? Ancien Christine Wanatu. Benga pasteur Verombombo. Wapi ancien Fabrice Ngandu. Na ancien Kuku Lingombo. Ayakota la partie oyo. Tala bango. Bazako seka. Chifo megu azo sepela. Bakufi. Azo sepela. Ngai. Chifo megu. Agabachilozo. Oyo. Jamais a perda. Non na perda te. Sikoyo. Isengeli Nazo royaume oyo mutu moko te force moko te ekostopenga sikoyo comme ça ngai nakotambwisa mabele o nakodiriger royaume oyo eza ya ngai sikoyo tala ndenge kendaka basangeli ye bango mibale awa nzembo ye na moto nanga tala bango bakomi kobomana bazoboma Chifo megu parce que manzambe manganga alobaki jamais akotikela Chifo megu a diriger royaume oyo parce que ye abomaka roi ye abomaka na ba prince alors ye mtazana droit ya royaume oyo sikoyo eza ya ngai
ça la bongo. Gai na ko diriger royaume oyo pour l'éternité. Oui. Le 15 février, Malebo Movie rencontre Nzango na les amis de Mest na croisement Victoire Université Mata Nzango. Gai na ko tambusa royaume oyo pour l'éternité. Kuna osuna chalamuki. Esprit ya pembe. Atindeli bango kake. Yeyo. Asako bundisa bango. Asui nzete ya manganga. Azongise le pouvoir na ye moko. Asako combattre bango. Balimwe. Esprit ya pembe. Yango yelongi. Reine. Ma reine Lamuka. Kotoyo Manganga akufi. Sûrement Ezemope akufi. Chief Omegu Yepe akufi. Tala ndenge zalaka. Motema mabe futaka te tolobaka. Motema mabe futaka te kasi yoka chef nalobi Maître Mansamba azosa la promotion pour na ba pierre tombale $200. Nayebi kozalaka no moto atembe ondimaka te nalobi pierre tombale $200 yaka na avenue Kimbongo direction Gambela na commune ya Bumbu et pas ya Maître Mansamba ozwi pierre tombale na $200 nalobaki topesa kesika ba oui valeur parce que bisope mokolo tokowa tokokoma ebembe ba oui bakopesa pe sika na biso valeur olobaki pierre tombale les acheurs pour que obongise sika papa akufa mama akufa ton ndeko akufa yangoyo $200 ozwi pierre tombale ya kitoko obongise sika ba oui yaka na avenue Kimbongo numéro 52 direction Gambela commune ya Bumbu. Awa fête na palais bazo sepela balongi bitumba chifome gwa akufi c'est moi akufi manganga pe akufi reine tikali libre a commune Sengo yiwana zako sepela mwana na ngai bote na yo mbote no sa majesté osita boni bino amaka boni baike nanga mon peuple ngai nazali moto lokola bino me nzambe nde abikisi biso nzambe nde abikisi ngai mwana na ngai wa bolingo princesse Osinachi lelo eza mokolo no anniversaire ngai nakomi mama na yo reine ya mabele oyo ngai napesi yo kaka na souhaitele bonne chance joie et bonheur et accompagner vino mobimba longue vie na yo avancé kende liboso s'il te plaît Osinachi permettre ngai na présenter Oyo. Est-ce que comprendre? Nzambe nangai, merci maman. Nzamba pambola yo, Telema, sa majesté. Tu mérites mieux. Osinachi a commis princesse héritière ya royaume Oyo. Ya tala, o commis prince. To commis héritière royaume. Nzambe ma reine. Osita, sa majesté. Osita, sa majesté. Combien de fois na bengi yo? Il y a 4 fois, 10 fois, 20 fois na contacté sa majesté. Tala, ko salisa mwana nanga ba jeter. Na ko sala ba jeter. Osita, prendre bien soin na ye. Na promettre sa majesté. Na ko prendre soin na ye. Toko tala kati. Totala, boya botala. Oh, nyoso ta bongse libino. Lo yembo na mabena kasi yo moto. Aux infections chroniques, cancer et zakotungisa yo, bronchite, asthme, kosu et laté. Yaka pas docteur Jack na avenue Bomboma numéro 7 na entrée à presque à Savubu juste après avenue Force avenue Bombomezawana na entrée à presque à Savubu. Yaka et pas docteur Jack yako zalobiko koboko la kamaladité oyo bayanke balobaka ozobelo ozobomba tango kowa nanya kokotela yo tala ndenge zalaka kolonge zalaka sengo lobby film asikezali même chaîne même heure soki obungi programme benga numéro Malebo kasi na lobby talaka Malebo
la meilleure tranche de film nigérien interprétant Lingala. Awana RDC, Isaka Kapa le sexy boy, leader silencieux, motoye la cabine ba film éducatif, ba film oyo et approfondissaka. Boko kona bonzambe na biso et approfondissaka manière de voir les choses na biso pour que nyoso kene malamu so qui filme oyo c'est pelisaki yo. Topesa merci na Hervé Landou Métallique, papa na Simon na Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni, na ba film kitoko boye. Bango kala kala Biso sika sika. bango kala kala Biso sika sika. ane salamate malebo club nzango tokutana Ozali biso bana papa. Donc 3e eza kaka Victoire Université. tokutani référence na César mama mwilo espace na biso ezali Kauka Plaza nde sika masolo ekobanda donc boye ebele venez nombreux tozala na bana malebo. Sika sika. Donc il y a qu'à les alater. Docteur Jack, l'invisible a commis visible. Bolanda, Peboyoka, Docteur Jack. Bonjour, je suis Docteur Jack pour Nabaka, des centres de santé Congo Nature Santé. Nous traitons d'une façon naturelle, professionnelle et avec précision. Maladie à traiter pour nos spécialités. Maladie métabolique, tout ce qui est métabolisé. Diabète, tension, hypercholestérolémie, maladie infectieuse, toutes les infections du corps, tuberculose infectieuse, maladie virale, infection bactérienne, infection parasitaire, IST, les infections chroniques de la vessie, de la prostate, les infections des testicules, maladie interne, tout ce qui est interne, c'est-à-dire tous les organes enflammés, maladie cancéreuse, cancer du foie, cancer du côlon, cancer de l'utérus, cancer de la prostate, c'est notre spécialité. Mais venez à temps, parce que cancer, ce n'est pas la maladie, c'est la mort. Papa, maman, tu as tant cherché la guérison et tu n'as pas pu trouver. Voici l'occasion qui vous est donnée pour être guéri définitivement. Soyez les bienvenus. Amemeli bino lisusu centre de santé Congo Nature Santé awa na Kasavubu eza pona bana ya lukunga bana ya funa na ba oyo pe bazwami pembeni ya funa na Moamba avenue Bomboma numéro 7 bis soki okomi na station Bongolo non loin nango konte 4 avenue moni directement pano oyo babengi ya centre Congo Nature Santé Tani na Dr. Jack. TV ezali likambo ya ngonga, ba témoignage ezali ebele bato bazali ebele soki tobandi kotyango awa na TV kolemba parce que ba témoignage ezali oyo bato bazwa guérison bazwa lobiko na centre de santé Congo Nature Santé. Père Dr. Jack ezali des solutions. Dr. Jack na komona na ye mafuta oyo wapi Chimpunga na Chimpunga. Centre Congo Nature Santé. Avec précision, prise en charge assurée.
0608 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana manane sana. Shana manana mayana saka. Dibi diba dia duta kandia da pasha. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters.